papa d'élite moi azaki na bité moi ne faut ka ke hôpital nde ba ko sala nga lettre wana ba meminga na hôpital na bango ya Kamvango ti ndenge na yeki ko ka bien wana noko na nga kaka aza na voyage moi sine ba banda ko yokana te banda ko yokana te ti mko msusu no na yebisi noko ngai na kofanda a susu te na koma kiso na moni noko na nga zo lukanga na aéroport na kimi na ke ko batama na bazamba ko fanda wana ko lukanga ye omona na kima kaka. Shalom shalom balinga mikati na kolo ibiskan subufani na bandla kuna bino na ba téléphone na ba télévision na bino. Je crois chaque fois sobo moni elonga prophète Samuel Erika Songo muleba ndeye mama Anne Kalamba lenga ko benga mi muleba. Je crois bweba kenaka na eloko moko sika pona édification à corps ya Christ. Bisoto na cette TV 100% Jésus, juste Jésus netolobelaka. Pe ba témoignage, ba exhortation, ba prédication à part ça tonelo mustoko baksate. Et que l'Éternel vous bénisse beaucoup. Maman Anne Kalambaï, merci. Et ici que maman Rema Sabaote, papa Carlos Kalambaï, papa Emma Christo Katalai, merci toute la famille Nyoso, sans oublier mon bébé que j'aime beaucoup, Nakomba Calvi Kalambaï, que Dieu te bénisse beaucoup. Ma fille que j'aime beaucoup, Nalingago Makasi, Nzamapambola Troka, merci pour l'album Asika, merci beaucoup, ainsi que David, merci parce que comme si biso Bakoko, merci beaucoup, na Koko Nabiso Aliboso ya Yambo. Et Big Manager na Pessi Mbote, ici que na Pessi Oezali, na Kombo ya Papa Ivaris, ici que na Pessi Papa Bijou de Bambongo, merci. Tu as mis une sœur, la servante de Dieu, à témoigner. Témoigner journalisme là attentivement, s'il te plaît. Landango naboke binyoso. Azaï l'une il y a moi na oyo maman na bango saka théâtre et pas esobé, mais a un grand témoignage o yemo kutena na nzambe. En collaboration avec mon caméraman que j'aime beaucoup, ya gloire à Fungoli oyo plateau surtout mon notre invité maman Mbote. Mbote papa. Boni. Bien. Na la nuit pe moi na ba chaîne belé likambo ya témoignage na lingi o témoigner ngo na misu ya bato lelo po bato musupe baza la pe na kondima o za na ngo po nzamba biki so place bato babika kate. Na lingi vraiment o témoigner nzambe. Mon témoignage ngezali. D'abord kombo na yo. Kombo na ngai Nathalie Alimakol Salawa. Moi, je suis ma vis-à-vis. Théâtre pas esobé. Moi, je suis liboso. Bon, témoignage, nazo pesa. Naza mwana moko, mwana mama tanga banda kokola zaki na jeune fille. Pa botanga na âge de 17 ans. Tanga zaki jeune fille kanenge zalaka, azwaki zemi na ngai. Tanga zemi na ngai, ba parents na ba kondanaki ye po azwi zemi. Kanenge zaka mama bomba papa na ngai. Bon naza mwana moko na kolika na maboko ya banoko na ngai na famille ya mama na ngai. Noko na ngai ya mobali ya liboso muto azwaka ngai. Tango azwi ngai aza soda kombone Kanagoto. Bato bayebi ye na Lubumbashi na Kankokolo bato nyonso oyo bayebi ye kombone Kanagoto. Noko na ngai azwi ngai tanto yekoke Lubumbashi tokomi na Lubumbashi wana. Tofandaka na biso pe bien na noko na ngai mais nzoka nde mwasi ne na kati ya motema ne abandai kolinga ngai te mwasa noko abandai kolinga ngai te ndenga bandai kolinga ngai te po nazalaki mwana moko nazalaki penza mayele makasi na classe bana ya noko na ngai mibale babandai kosepela kotanga te ata bafute bango minerve bango bakimaka classe nde tobandai kotanga atangisaka biso pe na baekola bien oyo bayebi ke ekole wana na Lubumbashi lycée Wema bayebi yango o bayebi alors tant que c'est école moi bien tant on a ndako tanga kuna parmi les 5 premiers na bandai kozana na 4 bon noko na biso penza alinga kanga mingi nonga nde mwasi ya noko na ngai na kati ya motema ne abandai ka kosepela na ngai te noko na ngai azalaki muta ba voyage po amontaka ba antenne au moins un mois batine mission de service au moins moi ça noko na ngai wana noko na ngai zaki na possibilité mais moi ça noko na ngai tant otika na sima tekisa nga ba mai bambala atekisa ngai pona nini kaka abandai kolinga ngai te e kokoma na moment moko boye noko aye kokende voyage nga pe na tikali
ntango natikali na ye wana mwasi noko na ngai moko mosuka tofanda ne boye nautaki classe tofanda kaka boye mwasi noko na ngai yebisi nga o oyibi nga chaînette ngabi ah mama yo koloba na ngai nayibi yo chaînette banda tofanda na yo natikala koyiba yo chaînette te nayiba yo eloko te même biloko olia nayibaka te siko lelo kaka nde nakoya koyiba yo chaînette ya or nakosala nango nini wana naza na age ya 12 ans nakosala nango nini mwasi noko na ngai te eza kaka yo moto oyibi nga chaînette wana na kati ya ndako ngabi mama nasala yango te obanda kobokola ngai naza kutu mwana mokie obanda kobokola ngai kaka lelo nde nakomake nayibi eloko nayibaka te lelo nakomake nayibi eloko tindaka ngai nasala yango te lelo nde nakoyiba yo eloko mama mbala moko azwi mbata apesi ngai mbala moko na bandi kolela abilzela lelo yo bando yo ya na kati ya ndako oyo obebisa libala na ngai mobali na ngai alingaka esu bana na ngai te akoma kaka kolinga yo obebisi nga zela na koboma yo penza na koboma yo olelo koloba kaka yo moto oyibi nga chaînette na ngai okozongisela nga kaka chaînette na ngai alazwi singa mibale ezalaki ya prise moko esali lokwa neti kobendana azwi atutisi nga wana abandi kolengisa nga yo kaka moto oyibi chaînette wana nazolela na kati ya ndako bato mpe bavoisin nde tozali na kamvangu wana baoyo bayebi kamvangu na kamba réparateur bayebi histoire wana so baza kaka wana bayebi histoire oyo abandi kolengisa wana bandi kolela bango bakasika lokwa mama azobeta kaka mwana ye biso mibale na kati ya ndako bana bazalaki te yo kaka moto oyibi chaînette na bandi kolela moni na courant ezosimba te aye kozwa bidon moko ezalaki na coin wana ezalaki acide ya batterie ntango amoni acide ya batterie na bilelo na koboma o na kolakisa mpe na koboma mpe mutu moko ta koyeba na kati ya ndako mutu moko ta koyeba aye kozwa acide ya batterie wana balusi yango na kopo tellement nazanga mwana moke makanisi na ngai ezalaka te ke eza acide ya batterie ezalaki soki mpe nini namona yango kaka mai mpo eza pembe ezaka pembe lokola mai nayeba ete loko eza acide ya batterie azwi balusi yango na kopo azwi apesi ngai ntango azwi apesi ngai akangi ngai siko monoko apesi ngai boye me elekaki mpenza mingi te ntango nasentir ke eza eloko moko ya mabe nazwi nabimisi yango ntango nabimisi yango bamao nakwei na se ndenge naza boye soki bato baza na kati ya Lubumbashi soko oza na ndeko no bien soit aza na Lubumbashi na kamvangu na kamba réparateur soko otuni epa papa Kanagoto sini wana etikala na kati ya ndako wana ezikisa sima etumba penza sima na bilambo nga nalataka ekataka bilamba wana mais bato ntango sikoyo naye koganga makasi babi te mama oyo akoboma kaka mwana sikoyo bato bakomi kokota na kati ya ndako abomi mwana bato mosusu babi bozwa maki na miel na mafuta mbila bosangisa bopesa ye ntango sikoyo bazwi nga babandi kopesa ngango nakomi kosanja yango nakomi kobimisa yango kaka bato wana bazwi babi mwana bato ya mokie tozwa ye nokone mpe aza te tozwa ye tomema ye na hôpital na bango ya Sendwe eza na Lubumbashi eza lokwa neti mama ye mona biso awa bazwi nga wana bamemi ngai toke mpe na hôpital wana ntango tokomi na hôpital wana sikoyo bakomi kozongisa nga mai mpo soki bazongisi nga mai so na nini na mai ezokɔta na nzoto na nga nazosanza nazosuba nde poison wana ezobima toye kosala 3 jours kuna moto akokengela nga lokola kuna tozalaki mpe na famille te tozalaki kaka nga na ndokola nga libota na nga nde kaka bango wana tozalaki kaka nga na ye eye kosala 3 jours mwasi anoko na nga wana alobi lelo okolala te nakoboma yo kaka yo ndenge oza nakoboma yo kotikala te aye kolandela soki mpe bamufuma bato bazalaki te aye kobimisa ngai na 3h du matin abimisi nga wana to aye azongisi ngai na ndako ntango azongisi nga na ndako bato kaka na quartier neti nalali lelo lobi bato na quartier mama akoboma mwana mwasi oyo ti papa d'élite mo azalaki anabi te mwana efokaka ke hôpital nde baye kosalela nga lettre wana bamemi nga na hôpital na bango ya kamvangu kokoma na nga mpe nakomi na hôpital ya kamvangu wana tofandi na kati ya hôpital ya nzambe mpe aza kaka nzambe mawa aye kokutanisa nga na docteur moko boye kombone docteur Gustave aye kokutanisa nga ntango sikoyo docteur wana azokoma atuni nga kombono nani nga na yebise kombo na nga Alimakol Sala wabi
oza mobowa nga na bi naza mobowa ba mama na nga za mobowa alobi atuninga koma noko na pesi koma noko na nga kombo ne kanagoto abi me yo za ndeko na ngai ti me atuninga koma mboka nga bite mboka na ebite me ba kombo oyo zo pesa oyo eza ba kombo ya mboka na biso o baza ba ndeko na ngai siko docteur anda koma kolandela nga penza ko pesa nga biloko kolia docteur anda penza azwaka nga en charge ti ndenge na yeki koyoka bien wana noko na nga kaka aza na voyage ti na yeki koyoka bien ndeba mama Nathalie wana ezali na ane nini ba ane nini na ezalaki ba 2000 c'est na wana na 12 ans wana ezali ba 2000 te wana ezalaki ba na oyeba lisusu te ba ne me wana ezalaki po nga na yaka na 2001 événement ne ko sa bien ba 99 ou bien ba 98 oyeba suti docteur Gustave wana ebisi ngai nabima abimisi ngai ye moko azwinga charge ti nde tokomaki na ndako na ye moko akomi kokipe ngai abi okozonga esuku na te okopesa ngai adresse ya baparent na yo na Kinshasa ntango tokomi kuna mpe tofandi ti noko na nga ntango awuti voyage aye baye kokutana na docteur Gustave abandi kobetele mpe masolo abi mwana oyo aza mwana moko afanda awa nasepeli na mwana yango mayele bino mutu ozwi occasion kitoko boye mwana mpe aza mayele boye aza efeye mpenza boye bino bolingi bobebisa grâce oyo nde noko na nga bandi kobetela docteur abi mwana oyo aza mwana moko abotami na kati ya famille mama na ye basentaki ye me papa atikala komonana te nde yango nga nazwaki mwana nabokolaka ye me sikolo kaka yo yebi basi ndenge basalaka mwasi na nga alingaka ye te nga moko mpe nayebi yango ke mwasi na nga alingaka ye te nde docteur Gustave ayebise te mwana oyo akozonga lisusu kuna te noko na nga mpe alingaki te mpo noko na nga mpenza azalaki na bolingo mpa na ngai alingaki te abi te tika ye tozonga kaka ndako ntango tozongi ndako wana ye na mwasi ne babanda koyokana te ti moko mosusu nayebisi noko ngai nakofanda awa susu te so nalobi nafanda awa yo olingi ngai me mwasi na yo alingi ngai te ngai nakofanda na ngai susu te seme ozongisa nga kaka na Kinshasa epai ya mama nokola ngai mpe abi te ngai nazwaki oyo mpona bokolo vi na yo mobimba ozalaka apa na ngai nokola ngai abi te nakozongisa Kinshasa te tokomi kodiskute neti na nokola ngai abi nakoma epenza kolela ti aye kolongola ngai wana atie ngai mpe bavoisin tellement d'ailleurs nakutanaki na shoki wana epa bavoisin na bandai kokoka kolia lisusu te na ndai kolinga mpe makambo bakoloba na ngai mwa susi moko ekotaki nga kaka makasi nakomi siko kotia noko na nga kaka mbamba ngai abi noko ngai foka nazonga Kinshasa noko mpe alobi te sisa nano ane ti bongo kozonga klasi okozonga Kinshasa nsima noko amoni kaka shock eleki nazosepela te ngai loko olingi ngai te seke ngai mpe loko ya mwasi nalingi ngai te ngai mpe nakokima na nga kaka awa nakokende na nga kaka Kinshasa noko amoni bashock eleki noko ayebisi ngai kende zela nasalela bino fait de route mais nga mwana natika mosala eza te kaka mama ya bino oyo loko azokende Kinshasa mpo bandai kosomba biloko ne a partir kuna azoyaka koteka na Kinshasa ayebise loko aye azokende nasala ya bino kaka fait de route bongo bokende na ye nzela moko asalela biso mpe fait de route toye na aéroport asombelinga mpe biloko akokosomela nga nazonga na Kinshasa tokomi kuna mpe avion basoda ewumelaka ntango avion basoda ewumelaka tosali mikolo ebele kuna na aéroport tosalaka presque 1 mois sikoyo noko na ngai akomene mpe koya kotala nga ayaka kotala ngai me ntango tosali 1 mois wana mosa noko na ngai akoki suti alobi yo ngai naozonga na ngai ngai nakokende na ngai Kinshasa te abandai kobanga mpe awa na Kinshasa famille ya mobali na ye bakosilika nga nakokende su te ngai fo kaka nazonga na ngai ndako akanga mpe biloko ne même biloko oyo noko na ngai asombelaka ngai azonga nango natikalaka kutu ata même lipapa oyo nazalaka nango te nakomi na aéroport wana nakomi lokola neti mwana ya bitinda noko na moko mosu asali 2 jours bongo yo ye na Nathalie te atunaki mwasi na ye kuna oye na Nathalie te mpona nini yo otiki ye kuna ndeni noko na nga aye koluka nga ti na aéroport nakomaki so namoni noko na nga azoluka nga na aéroport na kimi
nake kobatama na bazamba kofanda wana koluka ngai omona nakima kaka nakomaka mwana ya bitinda oyo atindi ngai azwi eloko apesi ngai na lie oyo akotinda ngai toka mai oyo akotinda ngai boye azwi eloko bapesi ngai kaka na lie na ndai kovivre kaka bongo ti mokolo mosusu nzambe alalaka te avion basoda ekoya ntango ye boye eyaki kaka mpo emema baration na bango ya basoda ekei deuxième avion ntango ye koya lisusu nde bayaki kozwa ngai tellement bato bayebaki ngai na aéroport wana bato mosusu bakomi koluka ngai mwana ngo aza wapi mwana ngo aza wapi mwana ngo ti bayaki kozwa ngai kaka batie ngai na avion basoda ta batie bango na molongo boye baoyo bazalaki mpe mikolo na ngai baowelelaka mpo bango mpe bayaki Kinshasa mais lokola nazalaki mwa moke omonaka odusoli obimi boye okomi mwa kota liboso ti ndenge nayaki kokota nakoti pe na avion nde nayaki Kinshasa ntango nakomi na Kinshasa awa kuna na Lubumbashi bakontrolaka te awa nde bayaka kokontrole bafait de route biloko na bino boyaki nango nde basalaka contrôleur babandi kokontrole batuninga siko yo oye na nani anga bisi bango mwasa nokola nga atikali na aéroport lokola towelelaka avion basoda ewelelaka bango batikali ngai na ye ali papa Natali nga oza pe mwana muke ozokende wapi nga bise nazokende quartier abisi nga malamu okokende na nga bite nazobima kaka awa atuningo za transport nga bise te naza transport te po kaka nabima na aéroport nani to nabimi pe na aéroport ngo na telemi na re na biso o bazwaka quartier natuni namoni papa moko ya roulage natuni papa pozwa bisa quartier bazwaka wapi ou bien bakenda wapi papa ngo atalinga yo zokende quartier yo mwana muke boye outi wapi nga bise na outi Lubumbashi naza mupaya abisi nga siko kokende quartier ngo ndenge nini abisa va matala mutuka tokende na yo tokomi pe na nzela nde tobanda koya wana ya kitaki ne na Kinshasa ni mazwi transport afuteli ngai bisi chauffeur wana kitisa kaka na quartier tant to kiti na quartier wana na tuni siko na pesa adresse ba mama na pesi komba mama na ba to ba yeba ki po mama vis-à-vis penda yeba ni côté wana bato bayebaki bamisu bamemi ngai ti epa baparent na to bamoni nga boye babandi kolela koko na biso kuta silikaki makasi babengi na babengi na Lubumbashi basilikaki mpenza makasi nde tokabwanaki na bango nga na ye na nga Kinshasa mwasa noko na nga tikali. Ok, merci beaucoup. Je crois toujours landa oza témoignage ya maman Nathalie ndenge nini mwasi ya noko na ye melisa ki ezali kola acide. Mais Dieu a fait grâce à Biki Nayango, mais il y a des questions belées par rapport au témoignage naïe on a lié quand même na mekape ko tout naïe pour amekape ko répondre à biso. Noko nayo azwa quand bo bébé akena na auto zalara déjà so pour ça moi muke. Azwa déjà wana nazala ki de na deuxième primaire ndazwa kingai. Wana to bande ko fanda na kankokolo ti ta on aye ko komba na 4e primaire nde to ye ko kende Lubumbashi. Voilà mon atkele maboko pamba atkele pour parents bébé ngana qui était ba on a besoin non yo ndo longo na famille ko na ngani mutazwa kingai. Bon question na tuna yo moi si anoko na yo eloko ni essaye ke po bana ko yina yo eloko neti nini osalaka likambu to atinda ka yo boya ka bitinda eloko nini o existaki eloko la kanda wana. Mwasa noko na ngai abandai kolinga nga te po nazaki mayele makasi koleka bana na ye bana babandai kolinga classe te ezalaki soki noko ayi ake kotala ba point na biso kuna po bango kuna na Lubumbashi mwana soki o passer na 57 te okomata classe te soki leki net ozwi ba 53 wana okopasser classe T. Ndomonique, noko na ngazaki tango koya wana tango ata parmi les 5 premiers nga na kati noko ebandai ko sala ye esengo. Sikoyo mwasi na ye abandai ko sepela te. Nenge noko abandai ko linga ngai tango koya bongo amonike nazui akosombela nga biloko ya kitoko po esepelisaka ngai. Mais mwasa noko na ngai abandai ko sepela na ngai te. Est-ce qu'il y a des gens qui ont boudé to noko à des fois bana ko kangama na yo mingi na ko linga bana na été to pe ou soit ba spectacle soit des fois ça na moi quelque chose à moi qui ndokité na ebité kindo kingai nazalaki nango te
Moi ça noko na ngai ye abandai ka ko sepela na ngai te. Parce que moi ça noko na wanda osambela. Abandai ko sambela na ye na mishoni. Abandai ko sambela mishoni. Est-ce que moi ça noko na za mutelumbashi to zeka kinoise. Aza mu mutakisangani. Kisangani. Bon, tant que maman sona ibana ko sala maona nyoso. Bande ko na pe bazepena lumbashi. Bande kone kuna tozaki te kuna ezalaki kaka ngai na noko na ngana bana na ye azaki na bande kote ye pa azaki na bande kote kaka biso famille kande to utaki Kinshasa kande tozalaki. Noko tant que iba ke mwasi na ye abana ko linga yote. Effort nini ya salaki pour que amekape ko épargner yo po ekomati ba meliso acide si ba tiana ko na balengisa yo effort ni noko asalaki noko ti noko na ko voyager notre quelque chose te non ce que mon appelle est-ce que tant pe noko na ko voyager est-ce que abana ole se peut banzala bon tant noko bande ko voyager mususu o mona penda atie biloko boye mususu mona akatelo musuni asimbisi yo na maboko o mona okata biloko boye mususu apesi ba na ebele yo apesi yo kaka mukie mais na bande ko sepela soki noko na ngaza boye na ko vivre kitoko mais soki noko na ngaza te na bande ko vivre bien te. Bon ils ont ça la passe ils ont ça la passe mingi na makambo bazoloba na bato yo ba ya swaka bato ya kufa ko nyokola bato wana eza pe mo pasi histoire oyo te ya bisu bato belé o to zoyoka ti mama na tera zolo bango boiza nazo sentir pasi nini za na kata motema na ye makambo azo bimisa eza pasi na motema na ye makasi à partir makambo te na yo sa mabongo permettre ki opete isusu pe de apesa la so de libanda abengana pe na ndaku déjà ça salango abengana kangai kutu na sina kenda pe déjà aéroport makolonga moko banda place tozalaki ti na aéroport akanvri aéroport ya Lubumbashi na kenda pe makolo déjà po wana noko na ngazalaka te abengana ngai mutu moko pete no pese conseil est-ce que kuna po funda no po pasteur na bango te elo moko te na âge wana nazalaki na makanisi wana te nazalaki na mwa mke 12 ans nazalaki na makanisi wana te so ezalaki ke ndenge lelo bana lelo bakomi kokola lelo emso na ngai nazala na makanisi wana tant noko na ko voyager ko zonga ono pese ba rapport wana ye dongo na oloba nini noko abandeka kogangela mwasi na ye abandeka kogangela mwasi ne azoloba na mais mwasi abandeka koyoka te raison ni mwasi na ko pousser na webisa noko na webisa noko uza teti to raison na ko pousser ya bandai ko ebisa noko na ngana sepela na mwana oteka bandai ya ye na ndako ye abebisa bolingo na biso ye olingaka esu bana na ngai te okomaka kolinga ye noko alobi te na lingaka bana na ngai yo so mona mutu alinga bana na te loko ngana sepela na bana na ngai te po balingaka classe te mais ye nazomona ki azoyokisa nga soni te nazomona ke ye azokende bien ndelo noko na ngai bandai ko sepela na ngai ngwana likamni ni oyo salaki po azwa singa courant acha yo ngona nzoto pe ameliso acide ezaki likamnini ya lobaki na nga ke nga na yibi ye chaînette na ye ya or mais na sima nzoka nde chaînette ne omoni na libaya ya nde tolataka libaya boye na etirette ekangamaki na libaya ya etirette eyaka komonana ekweyaki sikoyo na sima valise nde loko ya lobaki na ngai na yibi chaînette na ye donc yako monana na sima valise wana emonana ekan emonana sa betio sa bengana sa meso asili sima kamnyo sonde ko monana yo eba ndene yako monana ye moko alobaki moko mususu ka tofandi biso nyonso na ndako ayebaki te ke biso toza na ndako na bana na ye moko kaka azobongisa bilamba na ye apupola boye bota de chaînette na ngai namoni chaînette na ngai ye moko azoloba na kati ya chambre na ye mbala moko mwana na mwasi ayebise mama yo lobaki ke Nathalie Mutayibi yango bongo chaînette yango euti wapi ne ayebise namoni onka na sima seke ye mutu azwi yango azongisa yango mwana mwasi da sa mona ki yango pe mabe tant papa na bango pa ye ayebisi papa na bango tant papa na bango
abandi koloba na mwasi ya noko na ngai ayebise yo oza mwasi moko mabe yo ndenge oza boye nga na tokofanda te tokende musika te semie kaka tokabwana mpo lokwa yo olingi mwana na ngai te seke ngai na yo mpe tokofanda te ayebisaki ye bongo moko mosusu noko aye kosala neti réunion na kati ya ndako ayebisi nga Nathalie biso tozotikala ye ifo akende nga na ye kozwa courage na ye sinoko na nga ezala te ke nga mutu na ye kokabola libala na bino bozela nga soki na kei ebongo bino bokotikala kokabwana na bino na ndenge na bino na nsima siko na lingo tala kamera eloko nini koyebisa bato bakonyokola bana mbanda bato balingaka bana bandeko na bango te eloko nini koyebisa bango pendant au moins quelques minutes ni koyebisa bango na koyebisa bato nyonso oyo balingaka bana mbanda te bana bandeko na bango te bolinga bana ya baninga lokola neti bana na bino mpo lobi boyebi te oyo akoki kosunga yo okomona mwana oyo boti akosunga yo te me mwana mbanda mpe asungi yo mwana ya ndeko mpe asungi yo ngai na lisolo na nga oyo nalingaka kutu kobeta ngo te mpo mama na nga kaka nde moto epuse ngai fo olobela ngo nalingaka koloba yango te mpo esalaka nga mpasi na kati ya motema neti nga nde naza boye bato ebele bayebaka kutu te ke Nathalie akobota bato ebele balobaka ke Nathalie akobota te mpo bayebi ke acide ya bateri elimbisaka te mpo namona ke acide ya bateri yango ezikisa nsima me ngai epesanga lisusu kaka pema ne yango na kosenga na bato nyonso basalaka biloko wana batika osoboti de yo bana combien naza na mwana moko boza na papa ni ensemble te toza na papa ni ensemble te bokabwana entre bino mbali nani adi ye na yo na ye naza mabe mobali nde aza mabe watu woya nango sima to mepe ko sola mwana sima pozana mamwe bele oloba na yoka wa mamwe bele oloba. OK, je crois merci beaucoup très cher abonné ya chaîne Nabiso Munene. Chaîne Nabiso Munene makasi tolo na CTV nzamba pambola mama Anne Kalambai nzamba pambola papa Carlos na initiative wa malamu ya koyoka ba témoigner net ya boy ça fait mal tant toujours comme maman zoloba ils ont ça la passe na motema makasi vraiment passe donc ça fait vraiment mal ça fait vraiment mal bandeko oboyandi histoire oyo ya maman Nathalie moko na biso mekape quoi tuer eux ça d'abord leçon et ça très important moi na ndeko mobile na yo azamba na yo te malgré acide mais yo aza vivante na habité nani moi si on a noko na tilo bazali bazala rasute bakabwana noko langa bala mwasi mususu baka aza lumbashi te aza awa na Kishasa yo na wono kurele ka malamu tozalaka bien na bana nepe bazana na Kishasa tozalaka bien doka yene mtakabwana yene bakabwana bana pe ndenge azana ndenge ya tikala na bana lelo mususu kuta koma lokwa neti kuluna moko akoma na défaut place azwa mbasu eyebana te. OK, merci beaucoup pour na lelo to suki awa to kozonga na mama Nathalie pour la mususu oyo sengela loba papo ya vinae après poison après comme l'acide après tant na Kishasa et loko nini salaki pour retrouver abota mwana bakabona papa et loko nini to kosola vraiment lisolo na ye. Merci beaucoup à toi to pesi batunyo sombote azali mwana ya mama na biso moko nani vis-à-vis à ça ka théâtre pas esobe donc mwana ya liboso vraiment azana ba témoignage makasi aussi une sœur oyo azo sambela nzambe en tout cas soki yesu azongi te to zonga suna mama na biso nzamba lola pambola biso bye à la prochaine numéro et puis ciao.